na bandeko nyonso nayebi ete bozali ebele bozali de partout o bolingaka ONG Action Plus boza ebele monde entier. Nazali Madame Maggie Dorcas Nzumba Muteba, présidente ya ONG Action Plus. ONG Action Plus ezali ONG oyo et apportaka sourire na ba personnes vulnérables. Tozali na ba femme veuve, tozali na ba orphelin, tozali na ba handicapé, tozali na ba délaissé, tozali na ba enfants abandonnés, ba personnes démunies, vraiment ba catégorie ya bato wana nyonso. Nde o to bengaka na lopoto ba personnes vulnérables. Oyo ONG Action Plus et apportaka sourire et pas na bango. Na yango ndenge balobaka musapi moko elokotaka silite biso moko tokokoka te yango topusani pembeni na bino nyonso bae oyo boza na motema ya malamu na motema ya kosunga na motema ya bolingo yo omonaka mwa 10 francs yo obwakaka lipa na tongo obwakaka loso tandis que dans la bato oyo azolukata lipa azolukata sukali amelati. Bientôt là tozokoma na Noël na bonne année. ONG Action Plus ezali ko préparer des sentiments comme nene le 25 décembre 2022. Tozali na activité moko ya munene ya komeka kosunga kopesa sourire na ba personnes vulnérables. Na yango to ye to pusani pembeni na bino bato ya motema malamu. Pona kosenga lisungi na mutu nyonso motema malamu. Oza na motema kosunga ndenge Bible lobi na biso na Psaume 41 verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Ndeko nanga kokanga mutema te na oyo nyonso za nango ezala elamba ya kolata jus ya komela oza na soso moko na ndaku oza na kopo ya loso oza na kopo ya masangu kopo ya semoule kopo ya fufu kopo ya mafuta oza elamba kolata ya bana ya mikolo nyonso oyo oza nango ko hésiter te tosangana poto meka kosunga bana bitike bana oyo bazanga baboti basi oyo bakufela mibali bana oyo baza ba personne délaissée to meka kosunga bango na oyo nyonso nzamba kotiaka tina biso. Adresse na biso ezali avenue Manzanza numéro 7 quartier Mikondo commune ya Kimbanteke na République démocratique du Congo. Contactez biso na numéro oyo ezali affiché. Date limite ya kopesa ba don na bino ba contribution to ba biloko na bino ezali le 20 décembre 2022 parce que activité na biso ya munene to pe descente ya munene eza le 25 décembre 2022 na yango to pesi chance na mutu nyonso ata ozwi le 20 le 21 le 22 ti le 25 okoki toutefois ko contacter biso na numéro o ezali affiché ba don na bino to ba contribution na bino ekozala toujours les bienvenus. Voilà, j'appelle toutes les personnes de bonne volonté à venir soutenir l'ONG Action Plus de Madame Dorcas pour donner du sourire aux autres, partager le bonheur autour de nous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Oyo apritaka orphelin azangaka te. Na lingi na yebiso eloko moko mbongo na yo bilamba na yo bien oyo kopesa biloko ya kolia soutenir ONG Action Plus oyo kambami na Mama Dorcas Mutombo soutenir Nzambe akozanga te kopambola yo. Que Dieu vous bénisse.